Et puis, ils ont négligé. Et si vous avez des résultats, et si vous avez un rapport avec sa papier, et si vous avez consulté Moutou, dis-moi le temps là, oh, donc, si tu comprendre bien, maman, à rendre un par rapport à négligence, il y a négligence, il y a HJ, négligence. Ok, pas ça, pas négliger parce que les hôpitaux, ils vont baser au foot en bon côté, par carte ou bien. Négligence, et ça, négligence, c'est une débomie. Et ça, vous avez un bon côté, pour baser, vous avez besoin de la carte. Et ça, là, si vous avez un hôpital, vous avez un so qui attend le bureau, on laisse un pampers. Yo, là, tu sais, les pampers. Si une famille est liée, on habite les pampers, c'est au cas d'avoir une année, c'est ça. On sort au foot. Si tu peux me dire, estimité, vous savez, estimité, tu bimis, c'est mon avis, c'est au Kenaïe. Négligence, c'est mon bomier. Maman, t'es tout le la logique. Attends, moi, on a yo, au yé, na yé, na malaria. Banda 9 heures. Allez, à qui ça? Allez, dimanche. Pendant 9 heures, quoi est vous occupez à 16 heures? À Tabino Moko. À 16 heures. Et puis toute la nuit, à juste traitement, à Tatonga Moko. Douleur, nous sommes en cas. Douleur, mon côté. À Zapé, au monde, à demi-coma. Pour Azak, aux autres, le bine, à Zolo Baté. Nous, le bon que ça, l'idée. Soka Linga, le bane, le poussin, maman, qu'est-ce qu'il y a? À Saint-Louis. Aux yeux papier, au PC, il y a commis. À Yébissé, le poisson. Aza presque mais to fandi na ye na ban soki botie tembe to kende to continue na crise na relation to fanda ki na ban oyo banda 9 na salle tembe na ban artiste na roi mama chapeau na réception na ban na ba kiti na bango alali na ba kiti wana mama bipendi nzamba pambola ye nzamba ko futa ye ya sala bolingo solo pe sa mama là la maman est venue ndé a longoli kashine nde bafille oyo baza na salle esika tofandaki aye kokota eloko esalaki ye po fala bimisa numero moko soki ya nani po apesi na koti kule baye komona ye danger ezali nde bakomi kosala neti kolanda moke po ya kozwa traitement bakomeli yo kisi ovandi na kiti boye ti bakobenga komona mais obenga lende bato yango mpe lolende o baza na lola mais baye nazoloba na bainfirmier na badocteur oyo boza na clinique lokola bino bomoni boza na lola boza na bafamille boza na bandeko bible alobi boye ce que tu as semé c'est que tu vas récolter omoni oyo bosali na chaque ekosalama ata na yo te ata na 1000 ans ekosalama na famille na ekosalama bokanga date ya lelo ekosala atanda 1000 ans ekosala bakonéglige mpe baoya bakonéglige sikoyo eza na risque mpona baartiste nyonso parce que eza contrat oyo basalaki epa première dame ya kosala kozwa bacarte de santé ya hôpital wana sike baartiste nyonso bazokende mpona baza na danger arrêté contrat wana après hôpital mama yemo ok attends la maman yemo tofinga yango mama yemo mais na première soin c'est ça soko komi na urgence na première soin soki ba
bamoni okaka oyo moyen te bamemi yo na urgence bapesa même premier soin même novalgine ya pamba tika koza oyo bayambeli ye bakoti bapesi ye to po azokatuba basali ya abongisa mama yemo abongisa ata soki abongisi nyonso tu te abongisa urgence ya mama ye bato na ye aconventionne kuna bakenda ye akanisaki mosu eza hôpital ya malonga eza ya malonga te eza ya malonga te je vous dis eza ya malonga te baza bacommerçant okomona bandeko na bango baindie nde bazoyamba mbango mais bino bovandi c'est ça bino bovandi epuis bandeko na biso baza mpe kuna baza baamona baosala na lola kaka boye baosala na lola mais nayebisi bino dieu est juste ngai nabondelaka nzambe solo ya bakufi te Jésus-Christ est vivant. Comme il attend de la fin, vous allez payer ce que vous avez fait. Vous allez payer. Na yo Serge, yo mutuna senga ki opo. Oyo ko sala nga 3 heures du temps pour la ozapo. Vous allez payer ce que vous avez semé. Boko futa.